Na bino bandeko balandi ya Canal King Télévision partout bozwa mi pona Rolanda pona mboka spécial affaires étrangères. Na bino batoza partout dans le monde bo Rolanda biso sikwa poto Sony mboka o République démocratique du Congo makambo zali ezo sala mawa na zo bateau soki tozo kende wapi. Le kumwa mboka ebanaka libanda ba respecter bino et puis na kati ya mboka na bino. Mais tant on a libanda bo sala poto mboka toujours battre sur ton kende, toujours kende vraiment na mai, toujours kende poto tio la mboge kende. Ba soni o sane mawa. Lelo ya ngomoto invité pona bino. Moi na mboka Yvon Mushina Shimuna Kaumba Oazali Bongo, secrétaire général du syndicat national de personnel administratif et technique et diplomatique ya Congo. Donc secrétaire général, il y a syndicat national du personnel administratif, technique et diplomatique. Donc, il y a yebi makambo ezali na kati wana ba poto ezali. Ndeko papa Yvon mbote na yo. Mbote journaliste. Santé na affaires étrangères ndenge ni bino na kati ya ministère bozana ndenge. Malade. Diplomatie za malade pona nini? Soki otindi mwana akei ko représenter mboka na yo ozali ko futa ye te ozali ko sala manso te ezali soni eloko liboso na ko dénoncer yango wana poto monene na diplomatie tozana république ya mbongo ya kozwa biteni mine me bafuta ka biteni mibale biteni misatu wana bazokoka kufuta ngo te. Tozana salaire ya ba diplomate. Tozana salaire ya ba gens ba engagé locaux. Tozana frais de représentation ya diplomatie. Tozana mbongo oyo frais ya kusalisa ba kosomba carburant kufuta courant ndako ezali le frais de logement loyer baza kofuta te FF oya utinda ba ambassadeur même ozana tango kubenga mupaimo aye kutala osombele taxe café mu gouvernement oyo utaki kobima etikaki 14 mois bafuti bango te. Donc gouvernement oyo uti kobima toloba ya nani oya Bruno Tshibala we afutaki nani ya ba diplomate te 14 mois frais de fonctionnement. Tout le banan, na tout une question. Tous en a combien d'ambassades à l'étranger biso na Congo? Na ambassade tozali na ba ambassade na ba consulat tozana 66 postes diplomatiques. 66 postes diplomatiques. Donc on a 66 postes diplomatiques wana bango sous 14 mois. Oui, 14 mois frais de fonctionnement et kendete. D'abord le premier ministre wana kendek. Ata mukolo moko te à répondre à ta mukanda moko cabinet na ye ba yebi même pas répondre mukanda au commune bango yo le wani za gouvernement. Donc bino bokomela bango po bo yebisa bango ba futa mais ba répondre raté. Ba répondre te ba komaka mikanda ministre sortant ya affaires étrangères na vice ministre a commune bango biso syndicat na commune bango ata mukolo moko accusé de réception na bureau wana échec total. Na Bruno Tshibala ministre affaires étrangères ina Cheikh Kitundu FCC Excellence Cheikh Kitundu azai ku komina bango tamu suba kufuta sanza moko sikoyo oya koti ata mukanda ba conseil diplomatique na bango bazwaka bazana très rankine na batu ya soki azamu ya province na ya kuzoka conseil diplomatique ya province na azo province musutuni mutu mususu masala na ye azana sana diplomatie azana très rankine na mutema ata mukanda ye akopesa mukunzi na yete. Donc poto oyo ezali awa tozuna nuana retard nanu ya kufuta personnel oyo bazali na ba ambassade. Alors sikoyo tokoyoka pe biso awa tozana ba mboka nini oyo tozana ba propriétaire tozana propriétaire bandako ezala kebele na kokota makambo bandako wana kotanga te tozali na bandako ebele bandako wana mususu bateka batu wana bakanga bango te
ata prison moko moto moko benquête exemple pays nini bateka ndako oh na kotangela yo na Grande Bretagne ndako za kuna bateka na teka biso moko to bozan baniongo peut-être ba taxe gouvernement britannique mu teka Madrid Espagne bateka Chad tozaki na ndako na Chad bateka tozaki na ndako na Israel bateka tozaki na ndako na Belgique Road Saint Genève bateka résidence ambassadeur bateka nana teka ngo problème yango nana teka ambassadeur politique au batindaka quelqu'un qui n'est même pas diplomate ba comme bazali makambo ba parti politique batindie kuna ye mutawoteka en attendant nanu ba meka kokangana no volume ni en tout cas bandeko bozo oyoka batu bateka ba ambassade ba mapango ya biso o ezaki na niveau étranger batu ateka yango ezalaki ba diplomate ba kenda kuna ba ambassadeur bazaki kuna bateki ateki yango bateka ko tamsu ba maniongo l'équipe ba ofuta payete na kanda tekit non oyebi ko teka ndako ya l'état lokola bien ya l'état na diplomatie il faut signature ya chef de l'état ezala égalisé na affaires étrangères ba pesio mandat a égalisé na justice ba pesi okenango a bonne uniforme biloko wana nyonso basala yango na ba aventure baza ko kotela bakunzi eza ba chef de l'état mutu moko apesa ki bango bateka ndako wana te eza lukuta ba député dossier yango yo PG yango yo quel député madame wana za kuna na o président sortant na komina kaye komela nani obemina kuna zana mukanda na ye o je connais dossier hors de chef de l'état on va poursuivre oyo kuta koti ata mukanda moko na zwana o komini ya répondre mikanda azui mutu madame Mabunda a répondre mikanda te directeur du cabinet na ye aza mutu balwa ba kutonga 1000 maisons aza na Timothée mabebi surtout za ko dénoncer biloko est-ce que ya kopete madame manan bo audience bon to senga kuna na senga kuna ata mukolo moko te voilà bandaku na ba payer belé ba teki mais si ko place auto za ba locataire situation na bango za ndenge po tozo ka ba place musu bangi ba degir puis biso nkutu ba zone nga ba kanga ba diplomate mususu ba zongi sa bango yeb situation mboka moko o ezali urgence faut ba résoudre tozali na menace awa na Genève lobby ba diplomate na biso na Genève ceux qui loyer futamite ba so ministère des affaires étrangères et ko longola bango immunité diplomatique ba ko bimisa wana bandako wana ba ko zongisa bango awa na Kinshasa bazana banyongo we nyungu bo parce que gouvernement na biso za incapable ko futa loyer ya ndako wana wapi lisusu Italie bakati mai na ambassadeur na biso na Italie bakati mai alal azasi ko mai zate soni wana na Rome voilà namboka nisu and dossier zana ba avocat madame azokende kusamba na ba avocat bazokende kusambira ye po covid izako na yangwana azana azakulela na téléphone donc covid est big ici bazakende kusamba et bon en Afrique na Afrique na utanga na Portugal c'est la même chose bazali menacé bazakufuta ndako te baza menacé partout ambassade na biso ezali même na Angola tout ça un problème même na Burundi tout ça un problème partout tout ça ba locataire même na Tanzanie partout même que Namibie même Zimbabwe na survie ba bimispe diplomate na biso na survie na Yougoslavie na ex-Yougoslavie na nani oui bazaku diplomate na biso ba bimispe ki lobby alal di bande na mwana na ayekula na chancellerie na ambassade na mwana muke na nani oyo mboko ya papa nani mboko muso nani oyo ya papa nani wa utikufa wa utikufa oyo mboko yaza ina nationalité nini awa oyo na Roumanie na Roumanie pe tuza menacé na ndako na Roumanie tuza menacé na ndako wana ba locataire ba na nani
toza menacé partout na lobby. Mais ce que juge na ba tribunal tozo comme na premier madame le ministre d'État a kutaki citation wana depuis le 1er janvier 2020 a signé mikanda correspondant ministre des Finances, ministre des Budget eza kolala kuna na ministre des Finances na ministre des Budget. Ministre des Budget a coûté ministre des Finances a liquidé déjà 20 dossiers à diplomates. Rappelez au central, valeur, il y a $700,000. Et il y a bango bakoti, bakamat dossier bachango na tiroir. Na niveau ministère des Finances. Ministère des Budget. A tient na tiroir. To landi, balui bakufuta, ba diplomate wana. Bazali na pasi. Indombe akufi. Fo bakufi na Burundi, ibembeza na Burundi. Combien de mois ça na Burundi? Oh na Burundi ça le 7 mois. Ndombe sali tozo kende 11 mois. Ndombe za mboni. Na Lomé. Donc ba diplomate bakufi corps na bango 7 mois wana na Burundi. Burundi ancien fo bazaki ancien ministre culture et art. Donc corps on est quand même na Burundi 7 mois. Azana ndeko moko te na parti politique ya FCC va soutenir et loko naza ko dénoncer wa chef de l'état azali ye moko premier diplomate azwa citation mboko yo soki alingi bato balinga tolitsoko yoka l'état de droit azwa biloko wana suivi ya dossier azala na bato suivi ya dossier lokole ekomi crique na bango ya ngana za ko dénoncer biloko nyonso FCC cash baza ko sala crique na bango ya kunyoko na population bibembe bango bato ya FCC na cash ndeko na bango ko sala 11 mois na frigo bako sepela. Donc pour bato wana baza na mangomba na bango te yango batundoli bango. Mais ba fonctionnaire des affaires étrangères baza abandonné à cause de quoi? Même créance aux affaires étrangères wana. Ministre des Finances aza ko se permettre ba diplomate bazali 3 mois impayés, 11 mois frais de fonctionnement exact, assigné hors de mission, batonaye, bakendo sala, réduction des comptes, crédit et réduction des comptes, une affaire étrangère, exact crédit, il y a réduction exact crédit, au ministre, est-ce que madame le ministre d'État a beaucoup déplacé na ministre akende la dossier d'administration ou bien il y a problème il y a administration suivi mais bâtonner baza ko bloquer le dossier surtout directeur du cabinet il y a finance à mon avis ba diplomate de tout ça ba bête na ye ba dossier et le kaka kuna te salaire ya bato même frais de fonctionnement ba futite comment ba kutika ba collègue na ngai ba futa bango te sanza misatu kolia na bango ndengini si ba sali crime contre humanitaire crime contre humanité. Alors, tu as un problème sur le Congolais. Passeport. Balbagero qui t'a chef de l'État va promettre qu'il y a un passeport qui t'a $80. Mais c'est quoi? Dossier wana bokende retourna ministre, vice-premier ministre ya budget. Et ça dossier na biso affaires étrangères. Mais c'est quoi? Madame le ministre de l'État tozali ko servi mbongo wana elekaka na eza na trésor public ya l'État. C'est le ministre de budget qui doit donner marché na société ko sala passeport. Eza dossier mais ya affaires étrangères va bloquer dossier te. Mais si go ministre si go nana sara no ba passeport. Yeb sabiso no marabon zande pourquoi zaraché. De passeport wana kende ko tuna Zakari basubabo. Na woya baba baswe. Batuna yemba to basaga dossier wana. Na gouvernement ya ancien ministre Cheikh Utundo ya kutango excellence le vice-premier ministre akena tanga kombonete pardon batuna ministre des affaires étrangères et coopération intégration régionale boyebiye azalaki wana mbula boni Raymond Chibanda donc ce marché ils ont ma bourra battu musumo e boboto baboto ba marché za tuna ye ngana lobi bakende tuna ancien ministre biso to tuna yo ils ont ma bourra nani
mais beaucoup de nous mais ancien ministre de Raymond Tchibanda. Donc il y a un cop on a donc moi il va botter les cop. Bazalaki ndaza ko dénoncer lelo même président de la République c'est quoi yebake batu wan baza batu mabe ba ku za pele pele na yete na za ko lobango ngai na lobia na za na yebike na kurisi mais ba tulukule bango ata za ndekune aza mutu moko ye mutu akomisa mboko na makambo wana nyonso parce que ceux qui ont ministre même dossier na malamu te ko sa nyini. Donc est-ce que possibilité zali passeport qui est à $80? Wana mutuna wana tuna ministre ya budget izako makambo ya ministre ya budget na ministre ya premier ministre parce que so ina peso histoire ya passeport e bendenge bandiraki na ko peso détail ko kam parce que passeport en bref na une minute na zako le bano boy tant passeport salamaki marché zaki Espagne mutagania marché wana gouvernement Espagne basala business Espagne balubi bakufuta mbongo tozalaki na ningu na organisation internationale parce que j'étais na négociation wan tolobi gouvernement izali na mbongo te bocha passeport na motia boy bafuta mbongo motia muso ministre finance azaki wana naza kutanga ye azaki botuna après ministre avant ma mususu wana ya batuna ye mutateka lo ya passeport ya liboso. Ce qui a foutu ma dette, et c'est ça qui est arrivé poto nanan bang bakansi naza ko dénoncer biloko nyonso ko to longole d'abord makam président alongole d'abord makambo ya bato et sentiment ya ko tia bato ya province moko partout province moko. Voilà likambo ya tribalisme yango tozobo yango na lubi na ye net na de Gérard so ko za monter province mwana te o comme directeur te na ofida c'est la même chose. Na Tangidi, na de Gérard, aux amours de province, au comité. Voilà. Comment nous allons accepter que l'unité à Congo, la banque centrale, le directeur, Moussous Baza, qu'on a été, nous avons dénoncé ce que je courais dans la banque Mouana et la banque province Moko, province Mibale. Voilà. En tout cas. Député, ceux qui madame Mabunda, ceux qui madame le présidente, Yanani. Non, c'est faux. Président du Sénat. En 2020, na réservé copie. Je le félicite. Il y a Mukanda. Azongi a commune ministre d'État et Affaires étrangères. Bossala, État délié. Directeur du cabinet en chef, directeur du cabinet, il y a ministre d'État et Affaires étrangères. Akamate Mukanda a bombi. Le loi a conseiller principal et chargé diplomatique dans le bureau premier ministre. Mukanda président, il y a Sénat. Yo bombango. Est-ce que mon voilà, en tout cas, à suivre le dossier, tout ça, on l'a de près, tout sous papa, parce que tout comme on a rappelé, Bino Ketoyambaki, papa Yvon Chimouna Kaumba Wazali Bongo, secrétaire général, il y a syndicat national de personnel administratif, technique et diplomatique. Donc, ba diplomate bazalaka na format, ceux qui ba nommé yo ba forme, ba ambassadeur mingi, na ba tubaza kutina, ba diplomate de carrière batinda kate. Mutu awuti musika na mboka batindi donc eza na ba poste ba komi ko rapport à juste sentiment de goneka katindi kakatindi eza ba tu affaires étrangères nous baza na poste wana avant que des fois à la diplomate va former yo Hollande formation biso tango to yaki Hollande formation une année ou bien 6 mois ba yebi ata diplomatie to kutuna ye asa azuti na mboka na bango kwapi batindi diplomate awuti alelo chani mutu diplomate ni na kusala 20 ans na poste moko awusala 30 ans. Diplomate, ça a combien d'années? Et sa rotation, Nazakoloba Wabatuna, ancien ministre des Affaires étrangères, président, le Sembe Cardozo. 4 ans, aux Anambo, 4 ans, ok. Maximum, ce que dépassé, mais oh, ce que les sous nananité. Voilà. Merci Nabilo Bomoni. Matière intéressante, mais à suivre. Mais tout ça, au sein du chef de l'État, a veillé ce gars linga tambusamboka oyo atala moto ya kuki na place il faut so kite ndenga ba kosa ba successeur na ye ndenge pe ba kosa ye ba olwa tout va bien descendre sur le terrain aller voir ce qui aucune affaire d'étrangère et ça Sony. Merci beaucoup Sony bandiko banda mboka Sony to suiga wana Sony avant